Alléluia. Oh Jésus-Christ. Et oui, tu pousses les niboso na trône na yo nkolo mokolo ya lelo nzambe na nguya. Kuya isusu koloba na yo ndenge nini biso tolingi yo Seigneur. Tolingi yo na motema na biso mobimba. Po ete yo ozali nzambe yo linga biso banda ebandeli na mokili Yesu. Ata mikakatano. Ata bampasi, ata minyoko Seigneur. Topusani liboso na kiti na nkembo na yo pona koyebisa yo te no témoin Jésus. Je t'aime papa na ngai. Oza nzambe na ngai. Olingaka ngai mingi Yesu. Pona makasi, pona pema na bomoi, pona ba inspiration, pona radio sans effet. Nous disons nous t'aimons. Gros bisous à toi Seigneur. Gros bisous à toi. Matondo mingi ba ndeko banandi banso ya 3w radio-sans-effet.com et zali wabino mwangaza mama lumière longa la source intarissable mama Africa full topesi bino bambote bele bipa inyoso boko kolanda biso na mikili nyonso tata nzambe ya sala. En tout cas, les lotos na kati ni émission na biso boyebi otolobaka éducation en général, les lotoye mingi ko vanda na côté spirituel to na côté ya liloba na nzambe po ete bato ebele bayebi na kati ni éducation populaire tolobelaka problème ya famille, problème ya couple, ndenge ni ya koeduke bana, ndenge ni ya kovanda na kati na société, to lobaka ndenge ni ba couple bako kovanda na kati na kimi na libala na bango, to simbaka côté santé, côté hygiène et na côté ya sexualité pe ya spiritualité, tozali nango lelo selon la parole de Dieu. Topesi bino bambote bisika no soboko kolanda wabino mama lumière Gisèle Elonga. Ya solo bato ebele balobi mama lumière par rapport à l'éducation populaire ndenge opesaka tozali wana penza toza kotosa tozo tosa mibali tozali na komikitisa kokombola ndako komeka kosala bref oyo bino nyonso boko koyeba mwasi akoki kosala mpona koremplir tâche na ye na kati na ndako kosala baoccupation esengeli na mwasi mpo ayeba kobatela libala na ye na kati na kimia kasi ezali mpenza komarche te okomona ozali na botosi ozali na komikitisa ozali bopeto olambaka malamu na mbeto ozali na kati na kimia na limemia oza kosala makasi ovanda kimia na libala kasi ozali komona ezali kaka kosimba te likambo yango ezali likambo na ezali pe mingi ndenge tolobaka eloko ya liboso po kimia ezala ezali obe liloba na nzambe balobi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ça se fait suivre d'aucun chagrin. Donc bénédiction ya nzambe nde moto et enrichisaka biso. Tant tozomona richesse tozomona kaka richesse matérielle te tozomona kaka te mituka mampango kolia malamu ndenge nyonso kokokanisa po moto aza na kati na kimia mais ebele na bato bozali na yango bozali na mituka bozali na mapango ya minene mobali asopela yo mbongo apesa yo même compte bancaire na ye ozali na accès na yango mais ozali na esengo te ozali na kimia te. Donc justement ezali bénédiction ya nzambe nde ezali ko enrichir biso et ça se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu d'abord c'est quoi? La bénédiction de Dieu ndenge Bible elobi na biso celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Bonheur nde ezali esengo na biso et bonne femme pour trouver yepe ndenge te sito loba na bémission yeleka ezali penza ko bondela kanzambe okobanda ko bondela nzambe te tangu yokoli yo komi penza na âge oyo ndenge tolobaka okoki kobala nde yo banda ko bondela nzambe po apesa yo choix depuis mama ozali na projet ya kobota banda deja kobondela kapo na projet yango ekokisa nzambe apamboli ozwi mabota bolimbisi pambola nzambe tonda ye penza ndenge apesi yo mokumba pe pendant que yo ozali na mokumba yo ozopambola mwana wana ozali kopambola avenir ya mwana wana ozali koloba bolamu pona mwana wana. Donc, Bible biso, le bonheur et la grâce nous accompagneront tout le jour de notre vie. Donc, yo esengeli yo déclarer bonheur wana. Déjà, mwana azali na kati na libumu na yo zali ko bonde la kati na itobo sanate, Yesu azali ko bana Jérémie, nzambe akoloba na Jérémie, na pona yo uta libumu na mama na yo. Donc, ezali très important ko bonde la ka déjà mwana azali na kati na libumu. Bakoko peselo mwana likama ndenge azali na kati na libumu. Yo ko boloko denda motolu libanda na zemi na yo moto zui zemi oko sala lolendo ebele ba oyo bakoki pe ko prononcer maloba ya mabe
pona mwana na yo wuta azaki na libumu azali oboti mwana mindondo mwana ya koli obe mindondo oye na kati na libala obe mindondo yo ozali obe kosubir impact ya maloba moko mabe elandisami na nguya na satana pona yango yeba penza kopesa impact ya mabe na kati na bomoi na yo bato bakoloba maloba oui bible lobi au commencement était la parole maloba ezali eloko ya kosakana na yango te kaka na liloba yesu aloba eloko ezala pe ezali que la lumière fut lumière pe ezala donc esengeli kokeba na maloba pambolaka ye ezala zemi ezali kotungisa yo ezala zemi ezali na kati na likama pambolaka mwana wana bato ebele bamodisaka zemi na modire zemi yo na modire mpenza mokolo nazwaki mokumba oyo akomi na ntango na kobota eza kosala pasi azali komodire mpenza mwana azali na kati na libumu mwana oyo azopesa ngai pasi mwana oyo mwana mabe mwana oyo mpenza akozala moto mabe mwana oyo boye eza biloko moko eza malamu mingi te baoyo baza kokanga maloba wana bazosala ye te ezala na impact na kati na bomoi ya mwana na oyo okoyeba te parce que yo moko ozali mofungoli porte ya bomoi ya mwana na yo e mwana to mama to papa okolandanga lelo ozali na kati na pasi maloba mosusu ezalaka ewuti mosika to etamboleli na biso moko ezali na kati na kimia te nde ememelaka biso makambo bongo oyo azali mama to azali papa akutami na kati na situation oyo azali na kati na bonheur te azali na kati na pasi bato ebele bazali vraiment komitungisa eyeli kaka ngai ekomela kaka ngai kaka yo te tozali koloba mpona kobatela libala to libala ezala na kati na kimia esengeli kotia nzambe moto ya liboso na kati na libala ezali na yango pasi te esengeli na yo kaka kobondela kolo na tiki libala na ngai na maboko na yo yo zala nzambe kamba libala oyo lokola nazali mwasi donne-moi la sagesse nayeba ko bongisa ndanko ndenge yo mokolo biso une femme sage qui bâtit la maison sa maison et qui dans la sagesse c'est Dieu en tout cas oyo koko sala na molimo ezali kaka kobondela e na mosuni esengeli pe osala effort oyo ekosala ete yo zala une femme sage kosambela kaka ekokite esengeli osala biloko ebele ndakisa lokola kotanga koluka ba découvert makambo ezali ebele kolanda ka émission lokola ba radio sans effet ko partager en tout cas na bato ozo sentir que sagesse ezali bwanya ezali notion ya respect na mosuni bo ezali très important et hygiène santé nyonso ko lamba ezali biloko yo pe eko contribuer na kati na libala na yo soki omoni eloko ezali ko marché te luka elongi na nzambe bondela ya lisusu liboso na trône na nzambe et examine toi parce que biloko bele pe yaka na kati na biso pesaka nkokoso ezali pe biso moko etamboleli na kala to etamboleli na sika eloko nyo za kosala eza kosimba te luka eloki na nzambe kanda mingi maloba mabe to salite to boni yango pe ezalaka likama wana to vandi mingi na kote ya molimo bongo kote tolobaka ya mosuni to salaka yango mokolo na vendredi na 20h heure de Paris soit 20h30 to salaka yango landaka na Facebook na biso pa itobwaka flash to na site na biso ya radio www.radiosanseffet.com kuno komona to tiaka penza ngonga oyo tokobanda émission na biso ya éducation populaire et pa yoka to simbaka penza koloba nyonso penza na kati na bozindo na kati na botosi pe nyonso matondo mingi mokolo ya lelo tokosala étape to na éducation populaire na biso selon la parole de Dieu tokosala yango penza mikolo ebele en tout cas pona bana na nzambe oyo bamitungisamaki mingi pona koyeba penza komitungisama tokosala nyonso tozolengela mibali kasi likama ezali kaka ezali kosimba te mitungisi ezali mingi yango tozali koloba ete toya nango nano na kati na liloba na nzambe soki tokei na makomi na nzambe la Biblia tokomona ete na jeunesse kuna penza na ebandeli na mokili tolingi penza tosepela ete tozwa na ebandeli na mokili tokoya kovanda na yango na mikolo ezali koya na kati penza na bolai nyonso pe na kati na baprécision nyonso ya mike na ebandeli ya mokili penza soki bolimbisi tokomona malamu balobi tokoluka nano premier jour na premier jour wana tokei na mokanda na jeunesse oyo ezali mokanda moto akomi yango ezali Moïse penza moto akomaki mokanda oyo ya jeunesse oyo ezali livre ya commencement oyo ezali
oyo bazali mpenza kotalisa biso ndenge nini nzambe abandaki mokili na ye oyo ekabwani na biteni mitano. Ezali bongo création, ezali chute ya promesse ya rédemption, ezali na troisième partie ezali babetelaka makambo mpenza oyo elobelaka deluge na lisolo ya Caïn na ya Seth na ya deux postérités ya divergente. Donc na quatrième partie penza biblia kuna na Genèse ebetaka to elobelaka makambo ya deluge pe ya tour ya Babel. Pe na cinquième partie ezali eteni ya suka kuna epai bayaka kolobela appel ya Abraham na mort ya Joseph. Me biso tokovanda na mikolo ezali koya na émission na biso ya mibale penza na kati ya création ya l'homme et la femme pe tokozinda yango na kati na bozindo. Lelo tokokende nango na likolo. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Voilà, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Éternel de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et l'Esprit, Bolimbisi, Tokei Lisusuto Bandela, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessous des eaux. Premier jour, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Matondo mingi penza wana soki totali mokolo na liboso Nzambe ayebaki penza na kokela la lumière. Yango bomoni ya bino mwangaza mama lumière Gisèle Elonga na sepelaka penza mingi na mibenga la lumière. Bien que ne bandela mokili Nzambe asalaki nano moto te, mais Nzambe asalaki nano mwinda. Pona nini Nzambe asalaki mwinda? Po tango akosala moto atambola na mwinda na molili te. Yango momoni Nzambe akabolaki molili na mwinda. Esengeli mama po tambusa ndako no malamo, esengeli nano mwinda ezala. Parce que ndako ezali na molili ezalaka na makama ebele. Okoko tuta na po yobukani mabe, eloko moko insecte koko zale vandi kuna eko kola oko mona yango te mabe, ekoko zala nyama pe ya mabe ya kotelo na kati ya ndako avandi na moi ya batami na butu na molili wana yungani petango mosusu akoko kota asali bino mabe, molili ezali kaka eloko ezali malamu te. Nzambe yeba kokabola la lumière na ténèbres. Bisoba na Nzambe esengi to tambola na kati na lumière parce que Bible zoloba azali lumière o ezali ko éclairer monde. Yango po libala na yo ezala bien. Bana na yo bazala bien. Avenir ya bana na yo ezala assuré. Esengi yo tambola na la lumière qui est la parole de Dieu, la lumière qui est yemo kon Nzambe. Donc soki toko se confier na Nzambe, libala na biso ko tambola na lumière. Donc soki molili ekoti to eloko mabe koti directement okomona yango parce que mwinde ko pepe na ndako na yo eza kolakisa tous les quatre coins eloko moko mabe deke koti yo komona yango parce que lumière eza ko permettre yo omona. Mais soki ndako ezali obe molili tout ate eloko ya mabe koti evandi eumeli okomona yango te ekozwa mikolo tango mosusu tango esali ba dégâts yo moni yango. O mwana kolia mwa lingolo akamati mwa mbuma na lingolo ya bwaki yango na kati na ndako okoyoko be solo ya mabe okoyeba te eloko ne ko sala solo ya mabe ponda ko ya na kati na molili. Mais okomona obetanga mosusu bakusu ebandi kosala ba dégâts otala boye kolandela kusu te okwa komona me kozala pe na besoin ya mwinda po yo sokola esika wana malamu. Donc molili ezali eloko moko ya mabe ekobombela eloko ya mabe ekobotela o bakusu ekopesa solo na kati na ndako wana ezali malamu te. Yango toza koloba molili ezali Satan, molili ezali ténèbres ezali eloko ya malamu te. Satan alingaka penza epai molili ezali bongo abandi koya kobakisela yo basalite ya liboso. Tambusa libala na yo na kati na liloba na Nzambe, bomba kalibala na yo na kati na liloba na Nzambe. Malembe na éducation en général selon la parole de Dieu tokoyeba ndenge nini esengeli na biso kotambusa libala na biso. Déjà pozala bien éduqué, vraiment ceux qui osa moto yo lingi Nzambe okozala bien éduqué okotosa penza oyo ezali la lumière qui est la parole de Dieu oyo pe ezali Nzambe yemoko. Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour.
Deuxième jour, vapeur. Tokei te tolingi toya kokoma na mwa na lombango mikolo ezali koya ndenge nalobi nde epai tokoya mpenza kovanda na kati na bokebi bonso mpo tobeta mpenza sete na kati na bozindo. Tokei na sixième jour, Dieu dit que la terre produise des animaux vivant selon les espèces, des bétails, des reptiles et des animaux terrestres selon leurs espèces, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Sixième jour. Ah oui, Zalaki, sixième jour, vit sur terre. To continue, to zakaka na kati na sixième jour, wane Zalaki A, to ye na B, création de l'homme, et la domination lui est octroyée. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Première dispensation. Matondo mingi to vanda nano na kote ya mokie, to ye komona ite na sixième jour, na a ndenge to lobi donc na ibandeli ya sixième jour, Nzambe boni bisi bandeko boyebi ndenge ba telefone penza e ba katango mosusu na kobenga to koyeba penza na ko continue émission na biso kasi tozosenga bolimbisi mingi na ndeko abengi biso na telefone parce que tozali na kati penza na émission soki akobenga biso na ngonga moko e kozala malamu mingi matondo mingi vraiment merci mingi ndeko na biso kuna na kati na studio ndenge osungi biso ndeko na telefone bolimbisi e okobenga biso na ngonga moko biso tozali na kati na émission matondo mingi penza bandeko bonimbisi mwa moke boyebi makambo yango kaka ndenge ezalaka toye komona ite na sixième jour ezalaki na biteni mibale Nzambe asalaki liboso tomoni Nzambe asalaki eloko ya liboso ezali banyama et puis aye kosala lisusu na ngonga na mibale na deuxième partie kaka na même jour wana Nzambe aye kosala lisusu moto kasi moto akelamaki liboso ezali nyama banyama kasi Nzambe tango aye kosala moto na le même jour wana akamati bokonzi apesi epai na moto yango ya liboso Nzambe asalaki ezalaki mobali epai wana nalingi na vanda Nzambe mokolo ya sixième jour asalaki liboso nano nyama na sima ya kosala banyama aye kosala moto nde tobengi mobali tata mais akamati bokonzi apesi epai na mobali. Tokei tolobi, Dieu dit, voilà la sixième jour, Dieu dit que la terre produise des animaux vivant selon leurs espèces, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leurs espèces, et cela fut. Et fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. Selon leur espèce. Bolimbisi. Dieu vit que cela était bon. Sixième jour, Kakawana B. Création de l'homme. La domination lui est octroyée. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Cette fois-ci, basali homme à l'image de Dieu, à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Matondo mingi donc, piso bato tozali créé à l'image de Dieu. Nzambe asali nyama liboso na moto, kasi akamati bokonzi apesi epai na moto. Pe alobi, moto a dominé likolo na banyama, pe a dominé sur la terre. Domination epesameli yo mwana na Nzambe. Yo ozali na domination ya kotelemela bokonzi nyonso ya molili. Donc na kati na libala na yo esengeli oyebete yo ozali na bokonzi ya kotelemela
makambo nyonso ya mabe oyo ekoki koya kolinga kodetruire vi na yo, libala na yo, bana na yo, avenir nyonso ezali ya yo. Bokonzi epesameli yo. C'est pourquoi bato ebele bayebaka te bokonzi penza epesameli bango. Matondo mingi en tout cas na bandeko bonso oyo bokolimbisa biso telefone ekotungisa biso mwa mingi kasi likambo te tokokobobe na émission na biso. Monguna Satana azakobe boye tango bino bobandi koniata penza makambo oyo elongo bani okomona kaka monguna Satana bandi kotungisa autorité. Bato ebele bakoyeba te bazali na autorité mingi pasi oyo kokomela biso ezozala penza makama oyo ezali kokomela biso. Tozali kosenga bolimbisi na bandeko tozali na kati na émission tokoyeba penza korapele sima matondo mingi ndeko na telefone tokorapele osima tozali na kati na émission matondo mingi en tout cas bandeko nyonso bolimbisi ndenge kaka tokoloba monguna Satana azalaka soki obandi likambo atomboki bokomona ete lelo penza tokokamwa tokosala émission oyo ekokangola mabala ya bato ebele lambaka na yo etandaka mbeto kombola sala eloko oyo olingi okomona obeli kama ezali tozali na kati na émission tozosenga bolimbisi na bandeko na telefone tokobenga bino sima tozali na kati na émission tozosala émission tokobenga tokorapele sima na telefone. Merci matondo mingi ndeko na biso kuna na studio ndenge penza ezosala pasi mingi na kosenga soki okogerelenga ba telefone oyo ba coup de fil oyo kosala ngai bien bomoni ete Satana telemelaka penza epai likambo evanda molili evandele na kati na ndako yo za konika yo za kopangusa yo za kokombola okoloba me mama lumière tozali na poto tozali na Afrique mokili ya lelo na 21e siècle bato nyonso bazali na mwa mwinda na bango pe molili yango ezalaka ntango nyonso te tongo soko etani okomona ndako nyonso oza komona pepepe okomona penza ata kutu molili yango ezali molili oyo tokolobela molili ya molimo pe molili pe ya mosuni ezalaka na yango mais ata na mosuni pe ezali na bakoin moko oyo ezalaka ezali négligé eza bakoin tokobenga yango koin ya molili biloko nyonso ezo semble normal te ndenge oza kolela wana eza molili na kati ya vi na yo esengeli opelisela yango mwinda yango na éducation générale oyo tozali nango kote ya selon la parole de Dieu tokoyeba kopelisa bamwinda na bamolili oyo eye kotingama na kati ya bomoi na biso kasi nzambe na bonzambe na ye déjà dès le premier jour akabolaka molili na mwinda ezalaki eloko nzambe asalaki mokolo ya liboso yeba ete nzambe asali yo na lumière nzambe asali yo mpo ngenga nzambe asali yo mpona ozala na molili te ovanda na molili te molili edomine likolo na yo te kasi yo domine likolo na yango makambo ya bolamu ezala na kati ya vi na yo kasi nani aye kokotisa molili na vi na yo etoye komonaka nzambe akabolaki molili na mwinda en tout cas ezali difficile mwinda na molili bakohabite esengeli moko adomine soki oza komona pasi na kati ya vi na yo nini edomine je crois que maintenant c'est les ténèbres oyo edomine na vi na yo donc epai na yo butu na butu tongo ekotana na lisusu te obe molili na molili yeba molili soki eleki mingi bavandisi yo trop na kati ya molili okoki mpe kokoma aveugle okoki kokoma na problème ya komona matondo mingi bandeko nzambe apesi bokonzi kati na moto alobi na moto adomine yango toza koloba esengeli na yo odomine donc esengeli oyeba nani autorité wana nzambe apesi yo esengeli oyeba ozalaka nani bato ebele bamiyebaka te base sous-estimaka pourquoi en tout cas tolingi tokoba na kote oyo toye koloba première dispensation. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Voilà nzambe ya koloba na bato. Na moto. Tango keli alobi soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre,
à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il a fait, et voici, cela a été très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Matondo mingi bomoni nzambe aye lisusu kaka ko continuer na Genèse 1 verset à partir ya 28 ko continuer ko pambola kaka moto alobi soyez fécond. Nzambe apesi moto autorité liboso na nyama pe alobi esengeli moto a dominer likolo na nyama likolo na nyama na ebale to nyama oyo azali na mokili. Nzambe apesi domination na kati na moto. Kasi eloko nini esalamaki na kati na moto penza ayaki kokwea na kati na likama. Moto akweyaki na kati na likama. Tokoya nango na kati na deuxième partie ya émission na biso tokosala éducation populaire selon la parole de Dieu. Tosepelaki mingi tovanda nano na Genèse bongo tokoya kokoba Genèse 1 epai oyo nzambe bandaki nano likambo nyonso esengeli tobandaka na racine nango to na commencement to na mosisa na likambo oyeba ete eloko nini ezali kotungisa yo. D'abord le commencement, eloko nini ebandaki na ebandeli yango na bandi nano mpona yo oyeba ete na mokanda na Genèse okotikala komedite yango na kati na kimia. Genèse 1 okomona nyonso ezali wana nazwaki mingi okokotanga nyonso mengai na bandaki kaka na epai oyo nzambe ayebaki na kokela nano mwinda pe na kokela moto nyama pe na moto. Donc yo koki na okotanga e bandeli wana ya Genèse chapitre 1 okoko bandata na 2 ekosala yo penza malamo mingi. Donc to bandeli tolobi Genèse ezali mokanda ekomamaki na Mose to Moïse. Soko bandi na Genèse 1 wana okomona au commencement Dieu créa le ciel et la terre, et puis okomona la terre était informe et vide wana verset 2 et na verset 3 ndepenza pa yokomona Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Bible si précision. Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc au monde penza premier jour nzambe akilaki mwinda pe akabolaki yango na ténèbre. Matondo mingi yango toza kolobete mokola liboso oyo yo koti na libumu na mama na yo premier jour ezali penza mwinda ekoti na kati na libumu na yo mama pe banda ko réclamer mwinda wana evanda seko na pendant ta grossesse, mwinda wana evanda seko na kati ya libumu ya mwana na yo pendant que mwana no azali na libumu, mwinda wana evanda seko pendant que mwana na yo akozala na bomoi ici sur terre. Pendant pe mwana okoli ozwi ba responsabilité na yo moko esengeli yo pe o réclamer mwinda eumela seko na kati na bomoi na yo. Matondo mingi na bino nyonso bolandi biso topesi bino merci mingi nde tokutami na mikolo ezali koya na deuxième partie ya émission na biso. Au commencement Dieu créa ici Dieu apesi toko continuer na Dieu apesi pouvoir pe domination na moto. Kasi eloko nini yaki kosala ete moto akoma na kati na likama oto komi nango lelo, eloko nini esalaki ete moto a perdre autorité na ye tokoya nango na kati na émission bolimbisi o yezo sala ete yo lelo perdre autorité nzambe apesi alobi dominer sur la terre, dominer likolo na banyama, dominer na kati na libala na yo o perdre lelo zali kolela na kati na libala na yo bato bazali ko dominer libala na yo, banyama ezali ko dominer libala na yo, molili ezali ko dominer libala na yo. Or Bible zo bana biso marcher selon la lumière de la parole de Dieu. Matondo mingi to sukia wa studio tozongiselio maloba nde tokomi mokolo ezali kolanda biso ochela biso loluyembo yo pona kosukisa émission na biso tango tokosisa oyo mwangaza mwakongwa yemba ozalaka mwinda ya bomoi na ngai. Matondo mingi to sukia wa mokonzi na nkembo apambola bino kobosana te kobondela pona libana na yo tikete epa yo zali okangi kaka miso bato ebele babayaka kobondela ezali molai me pona kovanda komela chichampa ozela kango ba 4 heures ba 5 heures du temps
pona kovanda otongo bato ozelaka yango bangonga ebele pona kovanda o se plaindre libala na yo ezosimba te ozelaka yango ba 4 heures du temps esi babaya yo pona kobenga mama to tata to moninga na yo koyebisa ye mabe ya mwasi na yo ozelaka yango ba 2 heures du temps na bato balembi koyoka yo pona kozoloba ngonga ozwaka ngonga ebele pona kokende se plaindre pona mwasi na yo to pona mobali na yo ozelaka yango bangonga ebele kasi po obondela mwinda engenga na kati na libala na yo po okende suko se plaindre pai na bato te mais o se plaindre pai na Nzambe obayaka yango tolingi toloba solution ezali kati na Nzambe zongaka kati na Nzambe banda koyebisa Nzambe se plaindre. Hein? Bible dit, fais à l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais à lui toute ta confiance, il agira. Banda kanda no kotika libala na yo, na kati na maboko na nkolo aza la solution ya ba problème na bino nyonso. Na yango tokeyi kopambola Nzambe pona émission ya lelo pe tokende kopambola mabala nyonso ezala na kati na kimia pe Yesu asunga ba nyonso bazali na kati na mikakatano. Mokonzi na kimbo topamboli yo tokumisio pona émission monene pe kitoko osili kopesa biso na kati na éducation en général selon la parole de Dieu. Nzambe tika ite yo kamba émission yo zala na biso émission yo ekende mosika po ete peuple de Dieu akangola mana kati na ba difficulté nyonso bala na Nzambe baza kokuta mana nango na kati na mabala na bango yango Nzambe lokola yo ozali penza mwinda tika ito sunga biso totambola na kati na mwinda mabala yemo na mwinda kongenga na kati na bandako na bango molili elongwa Yesu bayo nyonso bazali na kati na problème na mabala na bango yo ozali la solution à tous nos problèmes tika ete oza la solution na kati na mabala oyo ozala nguba na bayo nyonso bazali kozwa attaque ezali kowuta à la part ya monguna bayo nyonso pe bana na bango nde bazali ba to bazali ko sala pasi na kati na libala yo ozali Nzambe lekana kopesa kimia na kati na bana Nzambe na pamboli yo pe na yebi ete kimia ekosi na mabalo ezali kolela mikolo ezali koya na ngolu na yo soki opesi biso supe mana bomoi tokoya toko koba na kati na émission na biso tika ete ozala Nzambe ozala na centre ya libala na biso ozala ebandeli pe suka na biso ozala nyonso sunga biso nkolo totosa yo tolinga yo po tozala na kati na esengo amen pe topesi merci mingi na bino nyonso bolandi biso matondo. Kolonangai, ozalaka yoso, oya bomoi nangai, Nzambe nanga, yon kolonanga, iyelele, iyelele, elonga, ya bomoi nanga, iyelele, iyelele, ozalaka mwinda, ozalaka yoso, yo Nzambe na ngai, yo nkolo na ngai, ozalaka yoso, pona bomoi na ngai, na netoli yo, na kumisi yo, heba, na netoli yo, na kumisi yo.